Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo, Yamapangu, Tozokoba, Bokota, Yabino, émission, Bolingaka Mingi, Nakati la personnalité TV, et si et bandi, à la branchée, à la colleuse, à la scotcheuse, à la canocteuse, à Pessabiso, toujours. Confiance pour okoba ko sala ba découverte donc bozomona dia na simananga tozana makadama donc tozana makadama ebite so natanga ngo combien de mètres donc première parcelle plutôt première parcelle deuxième parcelle ende esika toye donc tozana no loin na makadam tozana kinkole na nganda cc donc tozana na kinkole toza penza mosikate toza mosikate toza kinkole ya katite waneza environnement ya esika otoye ndenge bozali komona donc wana kinkole me kinkole ngo ya katite toza kinkole moko do tozali pene oza na rebeate après opusani sous na mwa liboso donc oza ja na beate oza sous mosikate poko ma place oyo toyema eza rebeate te eza pe biboate eza nde kinkole toza na kati ya kinkole donc la personnalité TV na kati ya kinkole tolobi bokota ngonga esi ekoki oyo bomesana vraiment kolanda ya bino émission waneza environnement ya place otoye bomoni ndenge ezaleleli donc tozali no loin na makadam toza no loin na makadam na simananga kaka donc simananga nde bomoni makadam donc soki oza na makadam okiti wana na makadam au sala même pas 2 minutes même pas 3 minutes pour que okoma place otoye mbala moko tobandi ya biso masolo 42 alaka na kati ya la personnalité TV pour beaucoup ba koyeba ba de taille donc zali moko ya élément topé moko ya balopango ya bino ndeko azape libanda ya mboka nde apesi biso yango abikeno la personnalité TV na confiance onazalaka na en tout cas bosaelanga mosala ti na ti lokola servante na bino azaka toujours présente azaka toujours prête nde tobaki biso tokokoma ti na ti yango tolobaka yo mutu ozana eloko na yo ozana place ozana hectare ozana étant ozana eloko nini ozana ba moto onazana ba mituka onazana besoin batekela ngai baselanga publicité en tout cas la personnalité TV avec Vinicien Timba dotoza toujours prêt pour nos sala musala mbala moko tobandi donc siko na telemi ezacha limite ya lopango esika ebandi donc yango ebandeli awa tozotambola mpona olakisa bino esika yango esukeleli na boye donc ezali 16 mètres et demi donc eza 17 mètres toloba tobeza 17 à peu près 17 mètres maza 16 mètres et demi na boye ndenge nazotambola na boye ti tokoma kote ya ba voisin donc toza boye bomona ngo boye te eza na ndako na kati eza na ndako ya 2 chambres salon cuisine au bateau bafutelaka eza pe na église moko ya ACK baluaka place oyo donc tosuki ti awa ezesika limite
na biso na ndenge ya liboso ezaleleli donc na boye ezali 16 mètres et demi 16 mètres et demi 16 mètres et demi donc na boye tozokota po bayebisi biso ezali komesurer 16 mètres sur 20 ils ont mesuré 16 mètres sur 20 16 mètres sur 20 donc tokota na kati po tolakisa bino biloko oyo ezali na kati donc bomona boye te bo juger yango de loin te bo juger yango de loin te ma bomona na kati na yango ndenge ezaleleli eza na ndaku donc eza na ndaku o bato bafandaka deja eza na ndaku o bato bafanda de chambre salon eza pe na église donc angare moko ezali église oyo baluwaka deja na kati ezali église ya ACK donc tokota na kati po to continuer masolo tozo continue maintenant toza awa nde na baki na boye esali 16 mètres et demi donc eza 17 mètres toloba parce que muto a compte bapa nda compter yango muto a sali mesurage awa nde na ye esali 18 mètres mais na kotala ndenge asaleli bapa yango tobit non ezali 17 mètres eza 18 mètres teza 17 mètres na boye parce que ndenge atangeli yango tomoni que eza 17 mètres donc ezali 18 mètres te eza pe 16 mètres demi te donc na boye tobandi awa tina suka nde boye esali biso 20 mètres na boye esali biso 20 mètres tozokende bomona donc oyo angaro bozomona eza na kati angaro oyo bozomona eza na kati ezali église nde ezalaka awa donc église eza na kati ya lopango église eza na kati ya lopango tozopusana malembe donc topusana malembe ndenge ezalelelu tozopusana nde na baki eza na ndaku na kati ezali nsima donc boye ba toilette eza pe ya kotonga donc esukeli ti na tolo wana donc na ndako oyo esukeli ti na tolo wana ba toilette oyo eza na kati esukeli na ba tolo wana ndako pe oyo ezali na kati ndako pe eza na kati ndako eza na kati donc naofungola po tolakisa bino ndenge ezaleleli yango oyo donc ezali église ma ezali pe na ndako eza na kati ndako ezali 2 chambres salon cuisine ndako eza 2 chambres salon cuisine nde bomoneli donc totuni ndako koto oyo mais awa bafutaka $100 pourquoi bafutaka $100 parce que eza na plafond te eza pe na carreau te ma soko te ja carreau te plafond en tout cas ekendaka déjà au-delà de $100 donc ezali 2 chambres salon na cuisine donc yango ekei nde bomoneli ezali 2 chambres salon na cuisine baporte oyo nyonso mibale donc moko ezali porte ya ndako moko mosusu ezali porte ya cuisine eza porte ya cuisine ndenge eza porte ya cuisine ndenge bomoni na bilili donc courant ezali mai ezali courant ezali mai pe ezali courant ezali mai pe ezali donc ndako yango eza construction ya sika eza ti achevé ma ezodépendre na moto wa kozwa ndenge ye nde akoyeba ndenge nini aosalela donc ndako ezali 2 chambres salon na cuisine porte ya cuisine ezali na ndenge ya libanda donc porte ya cuisine eza na ndenge ya libanda ezali na baporte mibale porte ya ndako na porte mosusu ezali ya cuisine donc courant ezali
mai malgré eza na kati ya lopango te mais mai ezali eza non loin eza pene pene donc ezo dépendre kaka na yo moko soki olingi okota mai na kati ya lopango wana ezali kodépendre kaka na yo moko donc ndako yango oyo tozobima tia tolakisa bino mpe angare wana oyo bomoni kati na yango ndenge ezaleleli ezali église donc tozopusana pour que tolakisa bino bozala toujours branché tozo continuer ndenge tolakisi bino ndako sikoyo awa tobaki eza na ngare oyo bomoni eza église babi ezali lopango ezomesure 17 mètres sur 20 na 17 mètres sur 20 babandi yango 40 000 à discuter tobi eza ya moko ya bino bandeko aza na libanda ya mboka babi 40 000 à discuter 40 000 à discuter babi eza likambo lisolo mosombi na moteki yo yaka yo beta lisolo ezali na deuxième position na makadama donc sokoza na makadama okiti wana na makadama au sala même pas 2 minutes ou 3 minutes pour que okoma donc okoma na facilité la seconde usenini okoma tom sous 30 secondes car pour que okoma donc église au bomoni ezape na kati do babi 40 000 à discuter église au pesa na kati tobi bato bafutelaka kuna na bandako wana na ndako ya 2 chambres salon bafutaka $100. Pourquoi va faire $100? Parce que ils en ont na caroté, ils a peu na plafonté et on va foutre $100. Donc ce qui bâti plafond, bâti carreau et kokoma na prix mususu. Pourquoi? Parce qu'ils allaient non loin na makadam. Mais église ezali et moko ya bandeko kaka nde azali ko siège awa donc église bafutaka eloko-te. Ma soki yo osombi na yo bik église babanda kofuta bakobanda kofuta c'est pas un problème parce que et comme déjà ko dépendre na yo ma ndako wana bomoni bafutaka ngo $100 nde na bi $100 parce que ezana plafond eza pe na carotte donc so batie plafond batie carreau prix nango ekomata ekomi déjà na basa 50 basa 70 basa 80 na bato bazali pene pene awande ba ebisi biso donc so batie tia ba carreau ekomata basa 50 au-delà maloko les anon na carotte yango eza na prix wana car nde tolobaka tobi pesa biso confiance na la personnalité TV en tout cas to salelo mosala ti to salelo mosala ndenge to niati ezali moko ya bino ya bande kwa zali banda mboka yenda bengaki la personnalité TV na mosala o basala ti donde basilisa mosala na bango tili fobo ndapesi biso confiance biso petoye tout ça lié mosala comme il le faut balobu ezali ko mesurer 17 mètres sur 20 17 mètres sur 20 batie yango 40 000 à discuter 40 000 à discuter na moto oya kozwa okopikola no bangar oyo zomona o pikola en tout cas lopango za munene eza pene sika bien bomoni bino moko ba voisin ndenge bazaleli bomoni environnement na yango ndenge zaleleli ba voisin batonga kitoko do babongisa moto pe oya kozwa awa rien n'empêche dans un suna mosa soka bike na pikola ka bangar o ezawa na tonga liboso poko moto kotonga ataka mire liboso atina portail po na mopanzi eza ja ba voisin na mopanzi mususu eza ba voisin aki ko bongisa pe na mwa sima place oto mwa ki mwa batolo wana kotia mwa ba brique esili nango clôture atiki ndako na ye ya 2 chambres salon so pa bike no na tonga lisuba ndako mususu donc ezo dépendre kaka na yo moko babi 40 000 à discuter ali kamba mosombi na moteki do beta lisolo na moninga na yo beta lisolo na ndeko na yo beta lisolo na ndeko na yo bondo bo beta masolo bo solo en tout cas so beti masolo match eza nango bien bazozela bino kaka bazozela bino babi bokota la personnalité TV ya bino et humble servante azosa mosala kaka ndenge amesana ti balobi bazua pi basombi nini bateki nini donc biso to continue kosala mosala potango bango bazokita biso tozomata
do eza système ya ballon tango bino bo mata bozo sieta biso esi to mata ki déjà to komaki likolo do tomno bo kitangomba mangengenge biso to sanini tozo mata na lobi yo mutu oza na lopango oza besoin batekango yo mutu oza na ba hectare oza na ba étang yo mutu oza na zamba yo mutu ozali na mutuka yo mutu ozali na ba moto o nazali na maison moko boye naza na maison na ngai ya maputa naza soki na nini naza soki en tout cas benga la personnalité TV ti na ti tosalelo mosala kaka ndenge tomesana kosala kaka ndenge tomesana kosala donc ti na suka tokosala toujours mosala na biso kaka ndenge tomesana yango tolobi koba kozala toujours branché. Merci à trop na bandeko balandi à la personnalité TV ba o ba pesa kabiso confiance. Donc merci à trop na binonyoso o bozo ko ba ko pesa confiance na la personnalité TV. Merci à trop na babone na biso nyonso ya la personnalité TV. Merci na ba membre ya soutien ya la personnalité TV. Arlette Matoko Liswa Nzambe ambisi bazabakane mo général John Kimbambu badiva Soudia Givwa Mama Bokobonk na kati à London City en tout cas ba merci na bino ba membre ya soutien ya la personnalité TV pourquoi pas na Mama Doris Lema Fumu na gaz ya la personnalité TV en tout cas ba merci à trop sans oublier ingénieur Israël Noso Pro en tout cas ba merci à trop azaka toujours na sima caméra pour nous causer la bino baimange au bomonaka na kati ya la personnalité TV tolobi et biso mosala tina tito zokoba pesa biso confiance on est là on est ensemble il y a pas de souci to ko sala to ko achever mosala no tina tite ko sila nde biso to senini totiki ma lokola no esilité to ko sala yango donc yango tolobi bo pesa biso toujours confiance et les en tout cas mosala na kati ya la personnalité TV tozokoba toujours ngana bino tomona nini na mikolo ezali koya.